Voilà, toye awa na poto solo la masolo ya vérité ya famille. Alors, batu nyonso balandi video ya artiste na biso ya monene ya mboka Fally Ipupa ndenge asali émission na confrère na biso Marius Munga. En tout cas, koyoka ye a s'exprimer très bien en français. A lobby tout ce qu'il voulait, mais en français. Alors, na ndenge ya cohérence, na ndenge ya comparaison, donc il paraît-il faire rigola pe prochaine émission à koleka face à la en français. Parce que comme bongo oyo fallait ça la faire face à la oyo faire ça la fallait face à la. Il y a cohérence. Nous avons une cohérence. Donc vous tenez sur regarder. Alors baki bibe missionné ikoya et puis à ça ba youtubeur na ba chronifuati. Alors biso toye déjà avant na bouton les lotos à minuit ya moto iko loba. Siko eloko etike biso na kati émission o Fally ba tunie question ya Nati Lokole. Ya lobi a ko régler yango ba ko solango en famille en dehors des caméras, en dehors des missions, en dehors des caméras. Mais par contre émission oyo basalaka pona bana na ye Fally Ipupa oyo biso te batu tozo ko inventer alobaka ngo ye moko asalaka ba émission batunaka ye question ya bana na ye alobaki ngo en dehors ya caméra te alobaki ngo en dehors ya caméra te batu tozala ba fanatique te faut tozongisaka ba artiste na biso na ba émission na bango basalaka wana ezalaki famille na ye ya bana na ye et concerner ses enfants. Mais ayaki kolobango na caméra ayaki kolobango na émission mais comment oya Nati Lokole faut solango en dehors ya caméra est-ce que eza 12 ou bien eza ke akosalango pena après parce que soka salango après elakisi ke a manqué bana na ye respect. Normalement en dehors ya caméra il nga ozala lisolo ya bana na ye elinga kolobama en dehors ya caméra balingai ko éviter ko finga bango balingai ko éviter ko salela bango ba émission pona ba finga bana na ye o ezali makila na ye o ye moko aboti alatisi asombi ba couche asombi ba miliki akolisi atangisi bango mais makambo na bango ya bana na ye ayaki nango na toile. Alors comment oya Nati Lokole a rolobango en dehors des caméras? Est-ce que Nati a eu 12 libela ou bien a rolobango pena en dehors des caméras? Bino boza batu bolandaka biso boza quand même bata mayele na lobi mabete tozongisika émission kala en dehors ya caméra fala salango na bana na ye mais ko exposer bana na ye na internet na caméra bafinga bana na ye mais Nati Lokole aboyi kolobango na caméra soka limbisi ye ou bien te alobi kolobango na en dehors ya caméra eza nini est-ce que eza 12? Voilà 5 minutes yaki na nka yango poto loba poto total sabino parce que Fally aza wana aza na droit ya erreur te pona biso batu tolandaka bino ba musicien na biso ba chroniqueur. Voilà tozongisi kaka na makanisi na ye tozongisi kaka na émission na ye oyo asalaki pona bana na ye amemaki bango na toile po bafinga bango basosola bango basilisa bango loposo bana oyo bota bafinga bafamille bafingama pona bana oyo bota lelo bana bakoma triste mais ya Nati Lokole wazali camarade na yo ni makila moko ni famille ni loko mais olobi boko réglango en dehors ya caméra. Est-ce que ça va? Ba warrior bo tenir nga rigueur te ezali Fally ye moko asalaki émission na ye ya bana na ye awa na internet o ba fingelaki bana na ye fala salango en dehors ya caméra mais asalaki yango na caméra a exposer bana na internet bana ba fingami mais ya Nati Lokole aboyi kolobango na internet aloyi ba kolobango na sima. Est-ce que tikali bongo kolobango lisusu te ou bien nini? Mayele wana o Fally abimisi lelo yango to bandai kozele biso ba parents
kala pona bana na ye. Yango balobaka tout ce pays ici bas ezalaka na jour moko moyibi soka yibi 90 jours 99 jours jour moko ba okanga ye. Est-ce qu'à raisonnaki pour répondre bongo ezalaki piège à Marius pour biso to rattraper une émission oyo bato bokolanda biso bato bokolanda ngai boyeba nini oyo bokoma soki bokofinga seki bozabi bazoba bino nyonso tu parce que on a lobby ezaka analyse on a sali o ya émission na elekaki ya bana na ye o ya bota apemaki bango na internet po bafinga bango mais ya camarade na ye aboyi koloba bango na internet po bawarer bafinga ye à préserver à protéger camarade à exposer bana na ye. Merci beaucoup. Parents ou baza ba responsable ba comprendre eloko ninga na nina koloba eloko na nina loba. Merci beaucoup bolanda ngai na Congo Kimia toujours tozawana pour rattraper pour vous rattraper vos erreurs. Tozana poto kanga bino pena erreur na bino. Faites attention. Faites-vous attention. Na ba biloko bolobaka to ndio rappeler bino. Merci beaucoup. Check.